problème à stérilité. Stérilité, mosusu eyaka na mal utilisation ya ba usage ba caleçon ba mibali a changer bilamba mais slip moko na la tongo 2 semaines abeti nango bale ake nango musala alali nango poli atoki nango lobi a changer bilamba mais caleçon a changer na lobi ba mibali nyonso te mais certains le font na biso bana basi ezalaka mauvaise utilisation ya ba bande hygiénique bande hygiénique chaki na tongo oyolola ti na tongo le msu na poko bola bande hygiénique wana eza na composition ya ba produits chimiques eza na ba sachet règle oyo ozobimisa eza ba déchets au corps ezodégage en dehors de ça bana basi oyo to mibali oyo bazala na habitude ya kosala rapport sexuel pendant que mwasi aza na barègle eza mabe parce que makila wana eza censé bima mais na frottement na yo ozozongisa lisusu ekocrée baproblème lobi mosusu infection stérilité yake pa bana mibali mpona masturbation bana mibali oyo bazala na habitude ya kose masturbe ebebisaka sperme tout d'abord ekomisaka pénis na ye fragile awa bandokoka chaleur ya nzoto ya mwasi te alors ezala compliqué à supporter pendant ememaka bafaiblesse sexuelle éjaculation précoce et puis impuissance sexuelle sikoyo sur le plan spirituel mpe eza na rôle masturbation ememaka stérilité bafemme de nuit blocage balimite na makambo médical sikoyo na boye mpona mwana mobali ayeba ke mataka ne voilà mataka na eza bien po mataka mosusu ezalaka eza na mutu eza na mokila te mosusu eza na mokila mais eza na mutu te mosusu mpe eza mobimba mais eza na progressivité te donc vitesse oyo ekendaka mpe ekende ovanda na sikoyo esprit vitalité sikoyo oyo ya bien eza oyo ezalaka pembe et puis eza kilo eza lokwa crachat wana nde sperme ya bien mais so omoni yango ekomi okoma jaune ekomi mai lokwa masuba ekomi quantité ya moke eza un problème sikoyo nde eza quantité nango mpe ekontaka quantité mpe ekontaka mpo nyonso tout ekendaka na course misu ekufaka na nzela ntango mobali ya éjacule mai ntango ebimi ebandi course misusu bakatanaka oyo ya makasi wana aza na biloko ne nyonso akoti awumeli na pipederase nzoto sikoyo ya mobali esala te na nsima mpe kuna mai ezobima donc ezwa biso kaka de 2019 ti 2020 vers ezokeka nzela moko omoni yango nga na déconseillaka bana basi oyo liboso na nga eza polele nazwa eloko na kobakaka eloko liboso te liboso eza héritage so ebebi obimi mabo opamba yo soigne ka nsima kasi ebongi liboso ezongi nango normal sikoyo bana basi oyo basalaka inverse atie eloko na liboso omema ba cancer d'utérus oyo nakomi kosoigne awa eza likolo ya bibaka bakabitiatia mais oui bibaka bakabitiatia yango ebebisaka liboso omona mwasi akomi mai mobali azoyoka ebute okomi mwasi akomi na eta wana ya mai mobali ayoka ebute bakisi mpe ezokokosoigne mpe etali stérilité baresponsabilité eza partage tobosani te toza bafamille africain oyo ekombataka mingi na makambo mabala makambo akobota mais à part ça responsabilité personnelle ezali bainfection mal soignée à la longue ememaka stérilité soki oyebi ntango tozala kokola bana moko bazalaka na bamakwanza na maboko bamapalata baganglion babibon pambapamba maladi ya mosusu ezala baloba eza salite esalaka bajone kwakara kwakande makwanza loto jar ezali babiloko oyo baparent bolamuka oyo nazopesa bino lokola basigne balobi ya sike ye nini ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yo na Greatness Congo
TV. Greatness Congo TV is a channel. Britnet Congo TV. Otunangani. Ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba te mukenda. Akocha ko batini ofuta kwata chambre te. Na compte on se distrait dans notre mutolinga te. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a là, on a rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagag. Pas film, pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Mettez Greatness Congo TV. Au moins, la droite va comme en anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. Nathan aéroport. Où nous tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence Carrière Caridas. Deuxième bureau nanga ezali bongo na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro 9. Vous n'appelez nazali ko travailler tout le jour, sauf le samedi et le dimanche. Consultation ezali na 15 000 francs congolais pour la bande de cognon sur Kinshasa et $10 pour la bande de cognon sur la consultation là na téléphone. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Na sengi na bino lisusu bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Nation Puissante Télévision. Merci maman. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Maman Cathy. Bandiko bolanda pe balandaka yo mais pe se motuna na pe batunaka yo komona yo jeune fille boye je ne sais pas moi jeune maman atoloba eloko nini etinda ki okema moka biso tradi o lelo tomona bandeko mosusu bakomisa yango soki ndenge nini bapiso bakomola bate batamete ya médecine tradi bazaka bandoki baza banganga baza bato basalisaka boye bazaka bango na kala nde bakoma basala médecine tradi avant na répondre biso mpona médecine tradi yo eloko nini bisaki en tant que jeune et puis on a combien de années d'expérience comme ça là? En tout cas en coulisses j'ai commencé depuis 2009. Wow. Mais c'est officialisé en 2015. Ah bon? Oui. Ce qui n'a pas en coulisses des fois parce que nazaki okasoni karado jeune fille na bablo baboko moi c'est kitoko boye mama bokoko ça collait pas et mais nazalaki initié par les tantes. OK. Ba tante nanga bazalaki bakoli na mboka bayaki Kinshasa et puis biso ba parents na biso bakufaki vraiment dès les bas là. Je me rappelle maman nanga tango ayeko kufa papa nanga akufaki liboso. Maman nanga ayeko kufa j'avais 5 ans. Beaucoup de pas battre moi aussi. Bango ce qu'on va garder culture na bango. Malgré ba comment qui ba kino mais c'est une maladie. Avec beaucoup au baka to mesana ki to zaki lokola rituel. Chaque début à moi to me la Congo bon 3 jours. La fin du mois ba baki biso à Tongo biso. Donc to kola bon. Ça nous est arrivé de tomber malade mais beaucoup plus de traitement dans ce traditionnel. Et le quoi on a zaki serré na batante pour bangonde bazaki ba parents et
kosala na bango soki ta oyo sala boye ezongisa boye omoni comme tout mongala qui se respecte moi 17 heures bayebeli bakiomela mwa cope batikeli ngai na age ya ba 8 9 ans soki papa kingani ayebi yebisa yazwa oyo akomela yango ntongo akomela yango po siko si bato wana baye ta mwasi aza te te ta mwasi aza te alobi omela oyo abi yo mwa mokebe bomba ngo na oya alobi koluka ntango ntango oya papa zwaki kisi te ote nakuti mwana na mokabi ye nde moto apesaka kisi soko oye na pokwa okutaka aye ka ndenge alobi ndenge nayebisaki parce que les gens ont commencé à s'habituer et le fait qu'il y a kosala ngo sans le savoir etikalinga à un certain moment nakoli mpe nasilisi mpe classe nasalaka nanga me na bato bayebi nga te nasalaka te nasalaka mpona soni sikoyo ntango bamisala yango podi misala na biso ya kishasa lelo esimbi lobi ebebi na 2015 wana mosala esili na bi bon naluka kote mosusu naluki bakondisio ezalaki compliqué bato yaki lelo balingaka kopesa bato misala ofele soit koma makango na ye soit signe contrat na loge moko quelconque namonaki ke earrangeaki nga te nabi bon en attendant nasala nanu oyo nayebi soki naye kozwa mosala nde je veux me remédier mais depuis nakota en attendant tilo donc depuis oyana en attendant tilelo komba pro moyen ke kosimisa kote mosu eza te nalobi te namoni te nazalaki na eloko oyo nazalaki kovandisa ngo pamba et puis ntango naye komona barésultat je dis le Seigneur m'avait pas appelé à être bureaucrate ya kosala banini ayebisaki nga nde nasoigne bato et passion wana ntango ebotami nakomi te kotanga mpo natanga apetile natangaka baplante na basymptome yango nde permetaka nga na consulte motu nayebi ke aza na symptome boyeboyeboye ezosenga ye kisi boye mpe bakisi na nga moko nde nasala donc voilà comme ça boyende na bandaki boyende obandaki ata ebandeli na yo vraiment eza vraiment clair tout à fait normal na mwana nyonso aza mayele akoli na maboko ya baparent bongo mpasa mpe mama kati lelo kolobani na bandeko mosusu bamonaka ne kotongola bana eza mabe to kotongola eza mabe en tout cas na oyebisa bango eza na deux volets d'un côté eza mabe d'un côté eza malamu eza mabe ntango ozoyeba te eloko nini ozotongola mwana et puis na moment nini ozotongola mwana eza malamu parce que ça te prévient na bamaladi mosusu omoni biso à l'époque tozalaki na makambo ya mabulu pasi badiare tozalaki kosala ngo parce que tozalaki na habitude ya kotongolama banyama biso toandama ya bakisa banyama te po kongo bololo wana ntango omboma omela ngo esoigne o malaria ezoboma banyama ezorenforcer système immunitaire na ntango koya kobaka bakotongola mwa oluka libumu mpasi eza te nde bana bazalaka libumu mpasi ballonnement biso tozalaki na biloko wana donc il faut yeba kaka plante nini il faut tongola mwana et puis na moment nini nde ekozala bien mais sinon kotongola eza mabe te communauté congolaise ka nde oyebi epretaka mosala na bino lokola mosala moko ya bato moko boye te néglige ya bandoki en fait okita ndenge ya bonzambe te mais yo en tant que chrétienne nani ebandelo nde toyoki po explike bandelo nini oyo bandima te en tout cas c'est vrai que na mosala oyo bacharlatan baza ebele baoyo mpe bazalaka bandoki bakoma obikisa na bokoko bazali na mosala oyo ezaka neti médecine moderne ophtalmologue cardiologue pédiatre nde toza wana toza na batradi praticien toza na neti nga na kati ya tradi praticien na nga naturothérapeute misusu baza wana mpona kokata banzolo misusu baza wana batretaka na baspiritualisme oyo azalaka kokota na mai alatisi bilamba rouge asai baoyo mpe basukolaka bazali me ngai sikoyo nasalaka nilani loto ngai eza kaka oye na maladi na yo ngai natali soki naza mesure epui ngai nabuka na terre eloko nayebi te na oyebi soki wana nasalanga te parce que en dehors il y a kozala tradi praticien naza servante de l'éternel donc je préfère rester dans la vérité ole nasala bamanki onanali ya bato bambongo et puis baretour nalingi te koleisa bana nanga mbongo ya makila je préfère na gagner oyo nga nazomérite yango moni nakenda par 4 chemins soki nayebi te nayebi te mpo namonaka na bagrands hôpitaux moke mpe na kaboye babi ya biso te kee nango mama kee nango campus baninga na bino mosusu bazongisa te bango bazwa kotongola biloko mosusu bato ya misala mabe parce que
La santé est primordial. Objectif, il y a maison chez Cathy, il y a santé pour tous. Donc, moto aza makasi, aza en mesure ya kolia, ya kolata, ya kokende wenze, ya kokende classe, ya kokende musala. Siko, soki oza en mesure ya osala biloko wana te, c'est impossible. Na place au perdre mutu temps, libérer à kende place eza approprié, asala, abika, poison. Voilà. Babebisika nde baloba place ba vrai ezali ba faux pe ezali. Nga na sukola te, na kataka nzoloko te, na pesa mutu eloko te kende bomba na nsambe kichimola zongisa te. Na pesa pe mutu ekila te oyaka na nzungu sa ngai opesi nga mbongo na nga. Déjà na bona ekisi moko ezalaki awa tanga bio ezalaki ata masanga mela nonga nakati. Mais kisa modele mutu akomela ngo amela pe masanga donc osala kisi moko observe na jara ba malade no so oyamba. Voilà. Ya teke no ponga mela masanga mela kisi po akata kio. En tout cas quinoa alinga kolala mutu poyeli. Alinga mouiller cerveau. Sikoyo la plupart ya ba malade nanga eza bato ba mouiller cerveau. Siko so yo lobi ke o tika bango bongo a aussi sa kio. Pour mona une semaine na melate. Pour na ko épargner mais ça m'a pris du temps. Pour na kolongola ingrédients wana o esala ke muto amela masanga te na meki o esili na meki o esili ti na ko trouver et ça m'a facilité la vie yango moni toute couche et yaka apa ebike soit ngamela bière na soit ngamela e waka na ya ki lo bière ya ki plein à plein makati lo to lo biaka maladie ni bale il y a pas de problème maladie ni ba eka ndeko kota kime na profondeur na ngo pesa mais avant to koma wana elo ni comment dirais-je respiration et révélation on a en wapi ya ko ba keno planche oyo so na sali tanga oyo et ça maladie bon ezali parce que na zwaka formation de na biso na tangaka na fondation El Shaddai ezali juste na rond-point Kipani bato pe balingi bayeba le plante et ses merveilles bokende kuna kotanga eza ya ofeli en tout cas na pamboli papa Colin Zolantima bisika ozali na pamboli papa Jean Mangalibi baza parmi ba formateur na ba pesaka ba opeso formé mais ba biso ke plante oyo eza en mesure ya soigner maladie yo ndo oyeba na ba formule non sur le sang yo on appelle comme on calcul ya chimie kitoko yo ndesco il faut réfléchir au yeba heureusement pour moi naza na ba cobaye moko ba facilitanga vie famille nanga penza balobaka ke nul ne prophète chez soi mais yangai c'est pas pareil bandimanga mutu musuku to ya bitano yo kaboye boye uza former mo kuna te lukenga na logo mo kuna meka na mita musu esi na meki to mona esi c'est simbinde na tena voix publique c'est pe simbite to leki to luki so lo musu na meka kabakisi nanga et pas bandeko nanga ba meki so ke simbia en tout cas lo kwana eza makasi luka na ondinye mo mukipo betsenga mutu neti mwamba papana mwamba papana et umeli na laboratoire wana ezaka pona bapapa pona bapapa kaka pikiliki bwa bokunzu bwa nzoto na wana pe za ndo mwamba papa na ngo ndio ezwinga temps uti ezobetisa mutu ono yoka ngo ezosala ba frisson jusqu'à ce que na eko maîtriser formé ekoti comment okende makala bien makala bien voilà merci beaucoup na maman Cathy maman Cathy a déjà biso de bomoni bomoni à chaque fois donc maladie boye tenir maman Cathy expliquer biso traitement nango comme ça bandeko ba na ba discuter nango besoin un peu partout besoin Lubumbashi na mboka ba chinois de ma Mercedes qui a zona tongo na mboka léger juste Muzela et Riximan sur le Charman donc ba union so partout bozali na poto un peu partout ba na poto au coq na bango maman Cathy tu de na likambo sérieux de loko bota c'est que moi ça bon cité andeko musu balobi to yemo kwa kukanga batata moi si banoko bandoki na biloko apesa libala bakabola ki bapimela ki noko kuna kuzaba mama du genre apparemment stérilité on dirait commander likambo ya lien familial et longwa to la responsabilité personnelle voilà. En tout cas, au tuni mutuna ya malamu parce que na moni mikolo na toile pa imanike pa isiri abotaka te zomisaka boyete alexaka boyete. En tout cas, pour na o état stérilité ba responsabilité na partagée.
tobosani te toza bafamille africain oyo ekombataka mingi na mabala makambo kobota. Mais à part ça, responsabilité personnelle ezali infection mal soignée à la longue ememaka stérilité. Soko oyebi ntango tozala kokola bana moko bazalaka na bamakwanza na maboko bamapalata baganglion babibon pambapamba maladi ya mosusu ezasini balo beza salite esalaka bajoni boye kwakara kwaka nde makwanza loto genre ezali babiloko oyo baparent bolamuka oyo nazopesa bino lokola basigne soko omoni mwana na yo azozala na bamapalata bamakwanza baloto sala ye baexamen eutaka na makila nzoto na biso epesaka basigne quand il y a quelque chose qui ne va pas ça fait apparaître ekoki koapparaître yango soit na fièvre ekoki koapparaître yango soit na bamakwanza ainsi de suite sikoyo soki bosoigni yango bien te na mwasi lokola na mobali lobi eomema problème ya stérilité. Stérilité mosusu eyaka na mal utilisation ya usage bacaleçon bana mibali aochange bilamba mais slip moko wana alati yango 2 semaines abeti nango bale ake nango mosala alali nango poli atoki nango lobi achange bilamba mais caleçon achange nalobi bana mibali nyonso te mais certains le font. Na biso bana basi ezalaka mauvaise utilisation ya babonde hygiénique. Bande hygiénique otiaki na ntongo oyolongola ti na ntongo le mosusu na poko avolala. Bande hygiénique wana eza na composition ya baproduit chimique eza na basachet règle oyo ezobimisa eza badéchet au corps ezodégage donc ntango ezobima déchet comme microbe ale yo ovandi na yango otoki na caleçon ya nylon na sachet wana na température na biso ekreya baprotège civile pareil ekreela biso bamaladi. En dehors de ça bana basi oyo to mibali oyo bazala na habitude ya kosala rapport sexuel pendant que mwasi aza na barègle eza mabe parce que makila wana eza censé bima mais na frottement na yo ozozongisa lisusu ekocreye baproblème lobi mosusu infection stérilité eyaka epa bana mibali mpona masturbation. Bana mibali oyo bazala na habitude ya kose masturbe ebebisaka sperme tout d'abord ekomisaka pénis na ye fragile awa bando koka chaleur ya nzoto ya mwasi te alors ezala compliqué à supporter pendant ememaka bafaiblesse sexuelle éjaculation précoce et puis impuissance sexuelle. Sikoyo sur le plan spirituel mpe eza na rôle masturbation ememaka stérilité bafemme de nuit blocage balimite na makambo ebele sikoyo epa na biso bana basi kolongola bazemi mpe ememelaka biso baproblème wana mosusu ezali manque ya quantité ya bahormone manque ya baquantité ya baovaire nde esalaka mwasi aozwa zemi te soit azozwa zemi na osala bafausse donc je crois quelques-uns ya biloko esalaka te mwasi to mobali abota te yango wana mosusu eza mauvaise alimentation masanga ya makasi na basigarete yango mpe memaka siko awa epa na yo bakisi nini oyo moto akokolanda traitement ngo moto akozwango ndenge ifoke esoigne po azonga normal tout d'abord bible elobi quand même ke na mboka na nga bikomba bakozala te bandeko nyonso bakangamaka awa na siko ntango ozo explique bien boye bande mosusu bakomprendre te bible eloba moto oyo andimela nzambe ti so asalaka te wasambelaka te est ce que ye pa orecevoir grâce wana soki ase faire soigner te. Non, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais yo, yébite si tu fais partie de cette grâce-là. C'est ça. Mais na o étalé traitement, on a banabasi, to banara na pirito. Pirito est un antibiotique. Il y a un de ça que l'on a imperfection et puis est favoriser le traitement au étoile après. Si on a un problème, il y a hormone na ovaire, on met là remontée d'ovaire. Remontée d'ovaire, ils ont créé, ils ont bâti ça, ils ont hormone. Na ba ouvert. So qu'on a un problème il y a matrice et ça manie. On remet la eau mibale. Chauffe matrice na remonter parce que on nous autres moi c'est à moto il faut dans ba ouvert. So on a un moté, on a un problème il y a comme mouillé pendant les rapports. On a un problème il y a kobinisa ba glaire cervicale. Auto ben akaba perte blanche. Le yango est important. Moi, important. Oui, c'est important. On a un problème, il y a chaleur corporelle. Il faut dégager sous chaleur. Donc, ceux qui ont un problème, il y a règle
et katana. On a besoin de 2 produits. Parce que pour régler ces produits, il faut hormone na ovaire. Pour régler bima, il faut en débouche règle. Donc association à bangomi balé les ça. Le yende aza boye azo s'associer na ba kisi mi balé. Presque ba kisi nyonso parce que yende aza réacteur yango to na biso base. Si vous avez un problème, il y a trompe bouchée, vous avez besoin de périto, il y a des bouches trompes. Pour l'infection, peut éboucher à la trompe. Donc, au menu, il y a une infection, au menu des bouches trompes. Mais, il faut un hôpital, pour qu'on ait un hôpital, au salut d'examen, il y a un résultat. Par rapport à résultat. Voilà. Voilà. C'est quoi le bal traitement na bango pour la stérilité. Il va vraiment compliqué. Parce que mes belles peuvent s'appeler stérile. Mais oui. Mais ce que biso biso ba congolais ni to ba te et ça la ka mo biso couple e bota te moi si kana za défaut. Non, moi mes belles traitement na ngo pezali. Ezali. Mobali a obanda pe kana périto. Quand na eza antibiotique. Après aye kozwa F3 vitalité A. Pour se permettre mobali za complet, il faut avoir la motilité progressive. Azala na concentration, azala na vitalité. Wana na kati ya sperme. Vous expliquez ça moi clair to comprendre ma kati po mine singe leki ngaboye. Ba terme no leki makati. Tena wana na utiliser ba terme médical. Siko na boye. Pona moi mobali ayeba ke mataka ne voilà. Mataka na eza bien. Po mataka mususu ezalaka, eza na mutu, eza na mukila te. Mususu eza na mukila, eza na mutu te. Mususu pesa mubimba mais eza na progressivité te donc vitesse oyo ke na pe ke novana na sikoyo F3 vitalité ABC eza pona otia mutu mukila concentration na vitalité non donc et comme quoi muselekete voilà donc quand to mona mataka na bazala ka bon sikoyo oyo ya bien eza oyo eza pembe et puis eza kilo eza le roi crachat wana nde sperme ya bien. Mais si on a comme jaune, et comme il le roi Masuba, et comme quantité à moukier, ils ont un problème. Si on dit que quantité, on peut contact. Quantité peut contact. Pour nous, surtout que dans la course, nous sommes couffés en Angela. Tant que mon bal a éjaculé, maï tant que bimi et bandi course. Nous sommes sur katana. Oh, il y a ma casse, il y a un bilo, on est nous so. Ah, côté. Wale musala po ye bango ça siko o eza pona ni bango kasi misatu te bango traitement ezalaka ba 3 à 6 mois omeli o 10 jours o 10 jours 1 mois obadeli sur 10 ozokena après 3 mois okei kosala contrôle ya spermogramme baoyebisa emati ekoki to simbi yango nde kodétermine bakisi makati eza bololo to eza ndenge nini kuna na mamno kisi ya munganga ya bien ezalaka vitamine C yango kandi ezalaka sukari kisi ezalaka na goût moko boye mais yo sikoyo il faut yeba olingi nini degré ya désir na onde kopermettre bakisi ya bokoko nyonso tout ezalaka bololo makasi mais c'est passable omela ozwa traitement mpe résulté mona d'accord makati tokota na hémorroïde to toshite na biso likambo ya hémorroïde lelo motu nyonso en tout cas presque na bajeune na bana mituka likambo ya hémorroïde mwana motu mona osala basele mwa bamiyoyo ya bamakila tout ça hémorroïde lelo nini nanga ekozaka hémorroïde wana epo expliquer biso mpe mamo traitement nango cause ya hémorroïde eza se dit à quoi kamba mo bomika balika ba hémorroïde oui en tout cas hémorroïde ezali causé na misala ya makasi tosala d'abord soki ovandaka mingi okozwa hémorroïde otelemaka mingi okozwa otambolaka mingi okozwa ochauffeur owewa o grand car moto abilanga o charpentier bato wana nyonso toza déjà exposé na hémorroïde sikoyo eloko eyaka koaccentue yango mauvaise alimentation oliaka biloko kaya okauka omelaka supu te yo kaka kwanga lipa kokauka omelaka supu te ekozala oliaka bafruit te ekozaka hémorroïde oliaka légume te ekozaka hémorroïde en dehors de ça temps ya repos soki ozorespecte te olali reta olamuki ntongo biloko wana ekozaka hémorroïde sikoyo ntango yo okomi na hémorroïde oyeba bango na basymptôme oyo nazopesa yango sikoyo bokosa na anis chaleur na se ya makolo bacrampe na makolo
nzoto pasi mokongo pasi anis koswa mosusu mpo omona soki akoti toilette mosombe ebimi mosusu makila ekoma bima mosusu omona autour ya anis esali bambuma soki ofini yango mpe tofina ebimi mosusu akomosala bagaz pambapamba mosusu libuma ekomi kurukuru soki olieka moke otoyi soki eleki makasi ekoma osala bavertige vision tension ngani te vision flou motu pasi soki ewumeli epa bana mibali anis efungwami soki avandi mpe bomona mwa mai mpe epa bana mibali aza na nano likambo ya hémorroïde eza important oza na problème ya hémorroïde mwa mbala avandi bapoli na se osiko bapele basukaka nango ndenge bazala nango te kuna nde grave kuna nde grave nawumelaki na pede moko non confinement ya 2019 natraitaki pede moko ya milo soki nabosani komo azalaki pede ndenge kaka alandaka baémission bapriere en ligne esali ke ase convertir na kose convertir wana azonga mobali awumeli na kipederasme nzoto sikoyo ya mobali esala te na nsima mpe kuna mai ezobima donc ezwa biso kaka de 2019 ti 2020 osani expérience ya liboso baliboso mpe nasoigne pede mais ye asise batanga yo nyonso mais nayebi so ezwaki ta heureusement pour lui il était persévérant naomotive mpe na makambo mare mais ezosala te mpo liboso esala il faut sime ezala okanga sikotala ye sikotan oyo azwa ya liboso po esala ifo sime eza okangama raponi eza liboso yosipangana ezoketa nzela moko omoni yango nga na déconseillaka bana basi oyo liboso na nga eza polele nazwa eloko na kobakaka eloko liboso te liboso eza héritage so ebebi obimi mabo opamba yo soigne ka nsima ka so ebongi liboso ezongi nango normal siko bana basi oyo basalaka inverse atie eloko na liboso omema ba cancer d'utérus oyo nakomi kosoigne awa eza likolo ya bibaka bakabitiatia mais oui bibaka bakabitiatia yango ebebisaka liboso omona mwasi akomi mai mobali azoyoka ebute okomi mwasi akomi na eta wana ya mai mobali ayoka ebute bakisi mpe ezokokosoigne mpe si bakisi ezali mingimingi esalaka bongo soit oza na bapartenaire ebele soit oza sali te maintien na yo oyebi te mosusu eza awuti obota tan ya repos azwi te azongi mamo mosala azongisa nsima esalaka biloko mais traitement eza nango oyo akoki ozwa siko mpona traitement ya hémorroïde po tokite na biso bakisi nini yango so moto alandela mpenza epuis ena dose nango oyeba dose ndeni nayebaka dose par rapport ya temps oyo moto asali na hémorroïde basymptôme oyo ozoprésente oprésente yango pendant combien de temps et sur base de ça nde na oyeba est ce que il faut ça cure moko est ce que il faut ça mibale parce que tokendaka mpe na ba 3-4 cure bato bazalaka ke awume ya hémorroïde akomi sa lokwa membre ya famille baokola na ye elongo baokola ekomaka difficile mpo bato wana base maintenir azonga bien donc par rapport ya ça nde osala ke omela cure moko cure mibale bato babandi peut-être de 0 à 3-4 mois cure moko c'est bon mpenza azongi mobimba kanvu mais moto osala médecin nango azwi mwa ba 10 ans ba 10 ans comme si lokwa mwana bango asuka bakola na ye mpenza komela bango mpe akomela mpe nde ezwaka temps ebele avant aya kokoma kobaka kotongola nde il faut ozwa mpe temps ya komela mpo komela nde ezoke kobelisa pota na kati mpo tokoki te tozongisa mosomba soki poto ezali so poto eza ebima yango kaka yango moni tobandaka omeli apres oyo kotongola eza mpo ebimisa basalite nyonso ndenge ezalaka oyoka libulu kaka bagazi pambapamba soki hémorroïde nde eza nango kaka na nsima nde tomonaka te eza mpe na kati mpenza eza na kati pota siko mitiopo mitiopo naloba nini ekomi kofute mitiopo makila ekomi ebele nerf epete kote moko yango ezala moto soki ati osala sel makila sel esangani na makila leme suku makila kaka ya pamba ezalaka parce que banere wana
pété. Si pourtant on biso to soigner, il y a kobaka ndeke na lokola ezo bandé na dessous. Alors avant de bander ma dessous, il faut ebimanan. Pote kaukanan. Si mandé oye ko bandé. Parce que bandé ka bongo guérison cause temporaire. D'accord. Traitement na ngo siko ezandé ne batisi. Traitement na ngo toza na tanga bio. O ezate na monité. O te tanga relaxant. Ye azana makambo. Ye makambo. Toza na tanga bio oyo emela makadi te na curement. OK. 10 bouteilles tongo poko. So sisi na tanga bio okoya kozwa F2 purge. F2 purge ya oyo. OK. Il y a 2 bouteilles. Moko par jour, mais à tiède. Quand aussi ça na F2, aussi si pour 4 ans en congélateur, aussi il vend une bande de bébé. Si pour 4 ans, nous avons moko na tongo, moko na poko pendant 5 jours. So aussi si na 5 jours, on a des gens suffisent. Oyo eza ya komela demi bouteille na tongo de demi bouteille na poko. Pour clôturer, tout ça la symbole, mais je crois que on a la rupture du stock, symbole exact. En tout et pour tout, donc on a la cure il y a 19 jours. Posons à mobile. Posons à mobile. Donc attends, on a tout ça on va 10 ans 5 ans. Donc déjà cure il y a 19 jours déjà. Et na cure il y a 19 jours so women nango et ko améliorer situation là yo. Mais ici ça va symptôme. Il y a on descend que bandela. Il y a on comme le mot bandela. Mais il faut battre parmi les symptômes aussi na tangi au moni 2 3 rapidité benga le plus 243 82 22. Voilà, merci beaucoup Bobenga. Sorry. Oui. Déjà service. Voilà, merci beaucoup Madame de Valentin. Déjà Boyoki Maman Kati a expliqué déjà clair. De ce que symptômes moi au centre on a tous les maladies autour de awa. Numéro d'affichage, on a oublié maman Kati. Maman Kati c'est comme parce que dans ce cas on a le mot de la fin et un message on a bandé pour balancer le mot. Merci déjà na Maobi TV pour ça déplacement comme on a vu ça. Ça veut dire que le ça les autres ça va bien. Et puis merci na bino bateau pour ça on a confiance. La consommateur et la maison chez Kati et na ba abonné à Nation du Sang. Bon les maté pour continuer pour partager. So ko benginga ozinga te. Tu fais un message. Parce que ça peut arriver dans sa émission, dans un laboratoire, pour ne pas perdre la formule, moi, dans une église, là, c'est une inspiration, pour ne pas rater. Donc, si tu as un message au moment disponible, merci à l'évangéliste Michel pour ton apport. Merci à la consommateur, il y a la maison chez Kati, et puis ma cobaye humain, pour la famille, na c'est une colonie, ça veut dire qu'il est voilà, merci beaucoup, nous avons dit que na fait une botte là et il na maman na tali pour la maman na tali pour SBT États-Unis na sema ka SBT mani depuis les États-Unis na bande connaître va penser Doudou atelier depuis Paris et puis na bande connaître c'est bani na tout au beau juste après le ça va bonner à ma auditeurs merci vous abonnez massivement et puis vous avez Timia pour ma selon que badi 2023 année différente déjà pour moi la batterie même là pour ta bonne vous calmer mais c'est bien merci beaucoup l'ingénieur Gloire en question à reçu libéral c'est spécialement en numéro merci bye. Balobi yasikeye ni deye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akabati mukenda. Akocha ko batini ofuta kwata chambre te. Na compte on se distrait dans notre mutolingate. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloko buzoba, na biloko bien, kana Greatness Congo TV.
Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. N'attends l'aéroport. Pour nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.